bana poto na yebi ke bino boyebi ba vérité bana poto boyebi ba vérité nyonso ya mopao baroki bakenda wapi bakufa ou bien bazalaka kaka po lelo tomona kaka ekomi mama si sinileke mama si tokende boye mama si tozonga boye mama si yango mama si yango akomi nzambe na RDC na République démocratique du Congo akomi nzambe bato bakomi ko adorer ko sambela kaka mama si na yaki ona pona na sonse na ran ay bakaza ka pete muke de banga au ça je l'assume na domaine na batu ata ndenge je vais répéter ce que je dis on nga na linga mona na ye o adef sarambongo oyo ka ngono o na binda na binonye ya ko def sarambongo ye jibe a ko def sarambongo non so def sarambongo o tika na combien na bilama na lata ba kule na pomba ba chinois problème à Kofi fixé aussi la tête si le na auto misaka ba remix banzima kare mais je kaka denga na ko de la tête foutadrome donc je te dis problème yango on a trop de jalousie est-ce que bino ni na ganga la fabrication pour la kamwala vous évitez même c'est eux voilà mutu malamu lokolo na musique ya Congo azate c'est la façade de mission finga ta oui on sait on a besoin de mona na pose au succès azomona devant moi na derrière moi na succès mais tolobango kutu soki ezalaki yo na part na ye non les petits nangai petit moi je suis votre papa bino tous les longs papa na bino problème nangai ça fixé au militro Kofi aza caméléon Kofi Olomide wana mbote bande connaît surtout balandi ya Gemidor TV ba abonné na biso to pesi bino bambote ebele bisika bizomi bino na mboka Kinshasa, Brazzaville, Angola, Gabon, dans ba pays surtout Afrique na Europe to pesi bino bambote surtout na mboka Suisse parce balanda biso mingi pe kobosa na te batu ya Marseille kuna bazali ebele balandaka Gemidor TV to pesi bino bambote ebele na sima caméra tozana ingénieur Mulumba Patrick Nzama bandika bino moko boyebi mwana kasi ya mwana semi to pesi bambote ebele to pesi merci na papa de yo Nzinga mobala mama bita bambote sika bizomi bino nzambe bakisa minga pambola po soki bato bazotala biso boye ezali grâce na bino pe grâce ya tata Nzambe lelo toye na sujet mibale to misatu te ya kolobela o etale makambo ezoleka na mboka na biso toutaki na ngambo o ya politique mais lelo tozali na casquette o koto ya makambo etali musique kotala ba génération bazoya mais eza na tata moko babenge pe kutu koko ye a changeaka te azali kaka le même o balobi Rabbi ne change pas donc ya zaka ndenga azala kaka na importance na ye na mabe na ye na malamu na ye ti lelo azo continuer nango na ba génération nyonso ezoya nsima mutango nani Kofi Olomide to kobeta sete to kolobela to kozongisa vie kwata na nzela kotala oyo aza kosala na ba génération nyonso ezoya ya bundisa bango abandi na génération na bango akiti na génération elandaki bango na nsima ti na 5e génération yango kotia ba petit mal à l'aise kotia ba koko na ye panzi likolo kotia donc mbutu na makambo etali muziki ya Congo alors bomonaki bat o lisolo na ningina beta eza na bat o balandaka l'interview ya Nyoka Longo kala totiela bino ngo régie azada après na masulwana tant to senga belema na bakocha atalisaka parmi bat o bakufa na kanda luka muta kufa na ye abosengani ba pardon boli ba poki mutu na Kofi me Kofi plupart ya bat o bakufa ba musicien bakufa na mboka bakufa na bakanda ya Kofi kanda ya famille te ya nini te surtout bando tanga bakomba boka na mawa boka na susi na ba musicien chrétienne
bakufa misu bakufa na kanda ya Koffi Olomide. Pona nini kaka Koffi Olomide? Pona nini kaka Koffi? Nyoso Koffi, génération nyoso ya, génération boso Koffi, ami bale Koffi, ami satu Koffi. Tina 5e génération Koffi kaka. Koffi pona nini ba makaka nyoka longo te, ba makaka Redia Miss te, Wera te, JBT, ba mise baze belé, soki total sou banani ba waze quoi. Ba génération il manque bango te pourquoi? Mais ezaka yo Koffi. Ezaka yo Koffi. Pourquoi? Ozoko tsanini na monde de musique congolais. Ozotika ba petit ana batika na ba défaut. Pour polémique banana début na génération na bino ba polémique ya mabe, polémique et match musique te polémique et kitara musique, polémique et bomaka carrière mutu, polémique et bindisara mutu. Polémique oyo kaka tomona oyo kope koya libanda pe buratan bino mibale na ba musicien. Obeta beta déjà ndeko na biso papa wemba ba 12 ebele na ba contrat bosala yo betele raccourci OK obomije. Ba Luambo makiadi o ba tinu stilo ba zakana souci so ba musique ya Luambo et ça la rapace. Alors banzembo Luambo ebeta ngana zaki muke nebi ke papa na tonga banda ko landa ba musique yana mingi banzembo mususu ya Luambo etikala na mutu lelo so na yembango so nazana papa mwa boyene pembe na tuna mwana ozana agine mais eza banzembo ba histoire nzembo éducation eza banzembo ya lelo te ya importance so bino boyemba lelo te. Luambo makiadi akufa na kanda na yo keste menea wana kuteza olobela te oluka kutu bimana même na mwasi na ye sopi d'abo bimana wana na ebité mais j'espère au comment ko déranger mwasi na ye c'est ba problème kestera okufa bolobana te akufa na kanda akenda Madilu système même akufa na kanda na yo siko olinga mabe wana batu to bakufa na bakanda na yo na ekokate olusu génération lelo bakenda ka baza na ba problème na yo na mutu baza na ba problème na motema yebisanga siko lobi to lobi okuna manake balobi ebemba mutu ezanga na mutu tata bayete banzinzi bakoya ata bayete mamba famille na ye bana na ye bakolela yo. Mais quand même bato zotia on isika na me mo ni mo komicha te bato bazo nga ba classe ko faire à la place boé yo mo ba tunya kimi ba pasteur ba Deniles ba tunya ko faire ça les gens aboyi abi ko faire les gens te pour ba be mo les gens ndengeni pour génération de ya yo so manka ba mo génération de ya ozo tia ba panzi di kolo ozo linga te ba petwa na ba progresser ozo linga te ba petwa na ba mata. Même fait au bandé ko futa mbongo même Fally Ipupa au bandé ko futa mbongo ba bandé peut ko contribuer na groupe na mouvement na yo muto asala na boulangerie aliara mapa ba futa mbongo ba futa ke mbongo oyo nini muto asala na hôtel mange à l'hôtel ou asala na église azape au fan de coach ba kaboli kanyaka ndenge zala. Siko lingaki soki Fally ayembe pa na zana mouvement na yo siko bana ba linga ba futai soki Fere ayemba na mouvement na yo siko linga banani ba kindo ko futai ozo mona ba argument musu ba musu ozoloba na ebite zaki sentiment ya omela ba champagne ko mela to ba whisky makasi wana ndevie etindi okendo bimisa ba bloko wana ba biso TV za radio te to tshela bino na image oyo ya nyoka longo ndenga lelaki ndenga talisi dans des vitesses to ligne au kofia ken nango eza mabe makasi après to zonga na plateau na biso l'autre quand on est ensemble mais tout dépend ya Koffi
Je l'avais dit, tout le Kofi a changé, le logo est aussi là. Mais il n'a pas changé. Il avait commencé, non seulement avec nous, avec tout le monde. Pepe Kala Kofi a à partir d'ici, à Pepe Kala était bien, il avait un peu hier, il avait un Pepe Kala. L'autre fois, il n'avait pas ça, l'Amérique première nous allons voter. Il avait pris avec Pepe Kala, avec Jossar, avec Wim. Pepe Kala, c'était quoi? Parce qu'il y a une fois qu'il a suivi la visa France, il va couper en France, la frontière, on en a parlé. Le grand maître de l'homme Koufa, à part de la Kofité, Taboulé est vivant. Pour trouver la télévision, pour ces salles. Il y a quand même, quand on Taboulé, il n'y a même pas closé, ça Koufi, le pense au grand maître. Après, c'est qu'on a Koufi, parce que moi j'étais témoin. On a tiré à la 4 voiture, c'était pendant que tu es dans ma première famille à des. Kofi a fait à télé, pour moi, bien devant, pas l'homme a dit, nous avons un article malade qui est vivant, dans la zone de salon. Donc, Dani, quand tu as tout moqué, Kofi a comme on a dit, tu as pour y abonner à nos grand maîtres. Merci. Binomo Bomoni, ba image wana ndenge est passé. Il y a Nyoka Longo, Bomoni ndenge à lobby. Pour biso awa, tu talisaka ka peuple, tu talisaka ka génération oyo, ya ba wario. Naba Gaulois koyeba ke oui makambo Kofi osala lelo eza makambo abanda ngo kala bana na génération na bango ti na 5e génération oyo azo continuer toujours ba bêtise Fally Ipupa aza mwana mboka Fally Ipupa aza musicien a passa na nzela na yo ceux qui le tout monde a fallu, tout le monde a oui, a outa boye, a joakuna formation à bien. Et ça peut fier pour na yomoko. Fally ko kanga photo na Didi Stone, bazana kandate. Na mwana na yo. Le par autre bara par relation mwana na yo a cause à limiter placement mais Fally ko benda après ce cop. Mais koyoka passe pe mawa na makamo nyusu toyoki na ndenge batu misu ba memeli yango to Fally kozala peme na mwana na yo bakenda kutana ezateke Fally afandi place moko ba benga Didi Stone yaka na besoin to kutana bobo non mais au TV to image moko ezate ba latip so ake Didi Stone na Fally na hotel Didi Stone na bande de Didi Stone na Fally Ipupa na flat mort quelque part vidéo ezate photo ezate ba photo Fally na Didi Stone eza automona ka oui ba artiste musicien et belé partout au na monde bazali o bazali invité na ba activité to ba cérémonie les ka kuna na Europe ne tout monde ka oui ba bengiso Didi Stone puis ba bengisi Fally ba bengisi innocent ba bengisi ba rebo wana tout mona mais koyoka au même bato ba audio mususu na yoki et ça biso passe photo ba ke wito na bana na ndaku tozape na bana oyo après biso bana na ba ko remplacer biso l'éducation auto kenango biso ba parents ils ont raté pourquoi au matina niveau ya okendo tanga olobi soki lelo bazo bengo mopao soki lelo ba bengo oza meilleur eza po okadraka Fally na fere mokadraka bango lelo soki Joseph Kabila apelé ba Valère to ba lokumu ya mboko babande ko pesa ye sénateur a vu soki lelo azangango eza cause ya nzela oyo ya kei eza cause ya nzela oyo tanga fana kimi ya biloko wana ezala ete mais lelo ka tanga bimia lobby ndomoni pe ba bêtise pe landie mibe ko pe landie eza ndenge moko pe na yo Kofi soki o se respecter te o fandi kimia te tout le monde ba mise belé ba leka ba redi ana ba finga bango ba mise ba karama pa ba finga ma trop mais pour la nini ba leka te ba zongisa à répondre na azu abe na caméra tena ndaka banda koloba rien mais aux interview na yo to audio na ndé bo bande ko solola o bandi ko beta su bordi o beta su mama na bordi na clôture à JB Piano
maman na bordi obeti na petit ajibem piana il faut que bande ni aussi sango pour bana wenge ndenge bazawana oyebi bango bazalaka baza déjà plein na libanda mboka baza plein na Europe baza plein partout au même en Amérique lelo so obeti conseil au se retrouver na 4 terrain vide comprendre que oui bana wenge balinga buzo bate bilamba jiba alataka et conseil na nini des fois bosso ça déjà automonaka que oui ba musicien surtout caméra étant abalaka mida abengisa ba musicien belé baboya na bango kende na mbongo ya gouvernement bayibaka akabali amida okutu didi kinwa na sala ngo okutu te mais bino bokinda bobeta ba concert et silité mayelinga na pamba te po bango lelo mwana jibe moko alobaka ke yo mutu obanda ko déranger tango ye fête ya mama na ye okomi koluka o cheli toyi okomi koluka ndeni okozwa contact na ye fo bosululaka temo babi oza mutu ba bêtise olingaka basi olingaka basi o baza ba camarade bana na yo ki parana ote otali o camarade moi sinangai camarade moi na nga o ba camarade ya bana ngai me ozolinga bango ngamo pe dana mona ona misu na matanga mama na yo o tozaka na matanga wana o likamuna lo ba confiance oyebi yango bien to fanda koto obanda ko yamba mingi ba miseso ba ye ba koti na tante wana bo sololi après mo koti na ndako ba fi ba camarade ya bana yo ya ba didi stone ba fanda mpanzi moko po o ba ki o likamuna lo biza solo acha camera acha téléphone no boye yo tuniye ozo filmer nga mwana na bino na filmer ote papa si ozu téléphone mwana wana mbala moko oyese longola code mwana na pe abangi a respecter papa longoli code na présence biso to fanda ki na biso nyos tout ba presse biso bazale mpanzi biso to zali mpanzana na yamsi yambe kamuna lo ba ayebi yango bien yo po yebi yango bien ozu mbala moko téléphone mwana na ba alongoli mot de passe tant alongoli mot de passe poko ta to boule peut-être okota na nini na galerie na ye okota na galerie te mbamo okoti na répertoire on enregistrer numéro non on enregistré numéro au PC mwana ntanga sur téléphone afina ina tête ko kende yo ke au PC mkongo afongola alongola code boye atala boye a mon numéro bon alaxi baninga na ekaka enregistré on te ebite suka ndenge nini na bana biso pe ya Congo ba jeune fille biso pe ya Congo ba banga ateke o papa camarade nanga j'espère magoda déjà et betama nango alors on a na ozonga mwa muke ko solo la to ko chrétien jibe piana tina niveau wana bilamba lataka banina lataka za ba chinois ko beta moninga bordira makasi bongo na mire kwe ezuna bat na kacha lopango tala moto ndenge peli o senge pardon bibi otika moto anezara ya opela po bilo boto monaka tango beti bordi boye luka ozo samira bato otonga po makamwani sila osengi pardon makamwani sila mais j'espère toi que déjà 78 heures yango yo ata moment ozolo bate ofani silence on dimi que moto epela nango papa chéri pe aboyi ni problème à répondre à le non ndengo bandaka ndengo osilisango na ngambu na yo vraiment makambo vieux ozo sala kwa taman eza kitoko te babengo mopao mokonzi ki mopao mokonzi yango yango ozo memena ngoti na génération o alelo lo mo makia de pa kenda de pa tika mokilo biso zaka mike ti alobaki akufa tika la ko limbisa ote yopo oboya na okelo senga pe vieux pardon ti vieux pa akufa limbisa ote papa wemba ndenge moko keste mene ya koloba te
nyau na mpuku opesi mambo boy po awa sikoma kama somo ningo bima kala tato moni awa boucho sur la bien na wazekwa bo sololi bo yambani bo sali to mona ke na ba video bo bunda même na ba plateau moninga sa l'émission na plateau bo côté là baga mais lelo esalaki population to bafani na bino ya ngambu ya wazekwa na ngambu na yo esalaki bango kitoko komona oui des légendes bayambani basololi bobeti pe featuring anze momoko ya bien mais na suka lango obaluki olika wazekwa bobebani lisusu na suka na muka bodio to ocho sala o ya bêtise ya makamabe oyo o sala kango pe tango yo saka so babengo na téléphone ko motonga moninga tango fana moninga bosololi ça va bonne santé tango moninga tellement pesi mukongo yo su téléphone mona ya ekuta ayako singa ngambongo ayako beta ngamantolo ayako sala ngabo jiba defisa mbongo po ebimaga na munoko na yo na be mission so le kaka o ba jiba defisa mbongo o futa ngo déjà mais a defisa mbongo soaya wana je banda ko linga soaya jemo mutabetela bande ko na ye bande ko ni babeteli papa lukinde nini abenga ba to yo boka mabanga ba to ya likolo wana o ba biro na yo ko yesa bango ba bendo matoyi soaya moi mukete so déranger a comprendre que oui déranger pourquoi ça la va passe oloba ba question ba bando tout na be mission oloba oui to yebi que oui Koffi aloba na ba top Congo aloba na chaîne de belé et pas maman il est là oloba mais siko ndele nini na téléphone bozo sur na audio na téléphone bozo sur na mutu o appellation mutu ba makambo wana c'est que et ça la repasse tellement simba na moté pour le simba te obanda bete la on solo loba waze quoi sur moni bobwani na mwase momoni moka ka ozonga c'est que abosana keloko ndenge mwana ndenge obeta ka solo tilelo ya soraya obeta li solo ya mbongo jiba defsa yo donc c'est vrai bana poto na yebi ke bini boyebi ba vérité bana poto boyebi ba vérité nyonso ya mopao ba roki ba kenda wapi ba kufa ou bien bazala kaka pour le to mona kaka et comme maman si sini leke maman si to kende boye maman si to zonga boye maman si yango maman si yango comme nzambe na RDC na République démocratique du Congo a comme nzambe ba comme ko adorer ko sambela kaka maman si na mwana mu oboti bobe bana na rando ya dégâts de diston kotoka maman si na robenga bato bazaka na Congo kuna na yeba ndenge nini kuna bokoma kosambela nzambe nini nzambe to yebaka wana azaka suste nzambe asimuki mbangu to balongwa da nzambe na mincho koma prophète makase to mama prophétesse et koma mama si po baroki bakenda yango na lingi na se wana bande bokomela mponga na oyeba te baroki ko fe bande baroki bakenda wapi baroki bakufa ubie bazala kaka na poto beaucoup commenter na se boy bisa so bazara vite bakufa baroki po ezala likamuke ozongi boy mama si afinga mutu te mama si asala ka be mission te mais opekisa mama si no wana asala be mission opekisa asala be mission opekisa bora mutu libanga mama si so azape mayele place wala ndangai na minicho yo ayeba ke oui azala na danger po moi so yo lingi na nzembo il faut ayemba po elengezala il faut abwaka mutu mo pe faut mabanga na ezala dans mama si abwaka mutu te mama si dans aleka na émission te wana prison ndenge nini eleki kutu na kanyama ka sese to mona kanyama ka sese oyo bana biso bakuluna na baza kuna
po bano baza kuna na kanyama ka CCM za ba fandi boy ba tshelo en vidéo ba se ba intervenir musale zo sala maya to lona ki boy tout auto bimisi nombre de sacs ya semoul boy na pesi mbote na ba mama na nga na pesi mbote na bébé na nga kingani na pesi mbote na mwasi na nga ba sala bien nga pe na za bien siko mama si banda kota prison na ya lupango wana ni bange za la raté matanga ba camarade ne akenda raté ba relation na libanda to boma mama si conseil na pesa yo tala mobile no bien pe yebela ka déjà bako saote yeba mobali oza mukolo oni na loba mama si ozolanga nga mobali tango déjà lingi il faut pesa pe ba opportunité afungolo pe ba porte mo belé pourquoi ya bloka ko sko lelo soki totie kofi lelo azaki ya kufi yebisa sko mama si yo bwaka ano goda motemona te obwaka ano rigeni pengete obwaka ano mulumba Patrick te obwaka ano deozinga te obwaka ano muyanga mukudila te obwaka ano DJ Frank te obwaka ano Seda la loi te obwaka ano Gadi te so yebisanga okobandela wapi po omona ka nombre ba oya wana po na ndimite quand même aza mutume jour ya matanga na ye bite ba oya na bango mais ba star vraiment wana bina bo bosana po ya ba déjà ya ayakate siko ya yeba nani ba oya malgré azana bana ni ba oya ba relation bana na yeba nani ba oya bon maman c'est fongola miso biso banda to bota machi to kola to yeba Kofi aza nani Kofi aza ndenge nini Kofi aza caméléon Kofi Olomide wana azaka lali lelo lobe changer alali lobi kuna lobe changer yo moko oyoka banzembo ayembela alia yo petango yaka na début oyembela pe alia oyembela madame ne ex madame ne alia oyembela ye mais lelo sikoyo alia wana zate yonde sikoyo ozana mama si est-ce que bokendaka bien botambolaka bien ezaka pona nu ozana nu aodembela na voix na yo mama soko olonga na posali ba na yo onga na peso conseil ngwana so bato bayebisa ko po na yebi même numéro na téléphone akabaka ko pa mutu te alinga pe mutu zo numéro na téléphone te lelo na nga na telemi awa po trop c'est trop makam ovie alo sala tina niveau ozonge pa ba héritier wata tina niveau ozonge pa ba fere ba fali ba jibe mpiana peut-être jibe mpiana na kacha na oluka nini na lisolo oyo to na problème ezalaki ya batu ya héritier ya wata alataka bien te alataka bilamba ba chinois wana ngai kutu ona na mutu ngo bo swane na téléphone azola pena oui to yebi omoni tangu kutu nga so na lobina kangata photo na nani na mwana ya fali no ka photo na mwana fali za pe mabete batu ba okanga ba oloba me yo kangi photo na mwana na ndenga bien siko mabele tramdo nini mabele lingana ndenge nini vie micha na place na yo neti mwana fala za koko na yo chilelo choso bota no wana bana wana marike ba kola ba bana ya yo me génération yo za nango yo za da koko uza koko lolo na bengo kutu koko lolo bana poto boko melanga na se wana da bobosa na te na lebi boko melanga bolo kilanga ba roki bakenda wapi ba roki okofia bana ba roki po lelo koma nzambe koma lelo mama si me ba roki bakenda wapi bakufa to bazali ba diaspora ata bino moko Kofi tina niveau malgré alaka kona bosolo laka ba ba na contact ni ba kutana na Kofi bo pesa quand même conseil malgré o ka conseil te mabene ya mo wana viwa ali na emo na miso batu na masa batu asimba mutu na ndoto abunda tana jara mutu papa koto ba bengi papa koto ba bengi koko bande ko na ngai eloko na ngana bosa na ngome mutu ba komenga na sena commentaire ana alobi atu na ngalobi alobi ndeko igen tunelanga
tuna suba na poto wana nani Suzuki na poto talandenga akoma lokola ebembe Suzuki akoma lokola ebembe bandeko na ngai bino mutu boza kuna botindela biso ba video ya Suzuki na émission tozoya dimanche tokolobela yango mon père vraiment génération nyonso tozoya yo bando zaka na problème na bango TV za radio te tolanda deuxième élément audio oyo ya oyo tolobi bitumba ezoya makasi moto ezopela makasi ti tokóma na fin ya semaine oyo ti tokóma na weekend oyo moto makasi ezopela tolanda audio oyo ya Kofi ndenge alobi babétise ndenge abeti bordi na clôture ya JB akweyisi mire ebomi na bato na kati basécurité kutu moya koloba kutu eza te babukani na bordi wana tolanda apres tozonga na plateau. Héritier, c'est comme mon fils. Je lui ai écrit, à la suite de ce que je vois sur les réseaux, je lui ai écrit à lui. Et il a eu l'intelligence de me répondre. Si je publie ces messages, vous allez être étonné. Il ne vous comprend pas, vous, le soi-disant spiritas. Il ne vous comprend pas lui-même. Il me l'a écrit. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Est-ce que moi, j'étais là dans ma voiture, cette place publique où j'attendais quelqu'un, pour parler d'héritier? C'est être petit des Gaulois avec la foule, Kofi, tout ça, le concert des heures jouées Podron. Qui a commencé à parler de Bakali là, le cours là, oui. De Bakali. Il est en train d'insulter les Gaulois, je sais pas quoi faire, les patati patata. Juste, je réponds, moi, je n'ai pas donné cette mission à Bakali. Bakali ne travaille pas pour moi. C'est simple. Je dis, il travaille chez mon petit là, le mince, Nzoto Mike. Quand on dit à quelqu'un Nzoto Mike, c'est devenu une insulte. Quand on dit Nzoto Mike, c'est une insulte. Moi, je croyais que les gens qui s'offusquaient, c'est quand on disait qu'on a mon conseil. On a bourreau patapata. Mais Nzoto Mike, c'est joli, c'est beau, c'est bien. C'est bien. L'autre là, Lacoste, on l'appelait Mouké Tonga. Moi, c'est juste un lapsus. Ouais, comme il y avait beaucoup de gens autour de moi, je ne voulais pas me tromper. J'ai dit, petit Nanga, Nzoto Mike Wana. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que je dis, où est le mal? Où est l'insulte? Oui, non, mais franchement, vous n'avez rien à faire dans les soi-disant spiritas. Non. Est-ce que vous m'avez déjà entendu parler mal de Ricky? Pourquoi je le ferais? Même pas lui, même celui-là qui a été d'essayer de me tuer, celui-là qui a été d'essayer de tuer ma carrière, tout le monde le connaît aujourd'hui. Tout le monde, vous avez entendu dire un mot m'a déplacé, et même ils font des déductions. Ils déduisent dans mes propos que, ah ouais, le bel mais Kenan le baquet, Edouard, on sait le wapi. Non, mais franchement, vous exagérez. Non. Mais je vais rendre public le message d'héritier lui-même. Une sagesse comme ça, j'ai jamais vu. Moi, le problème, j'ai deux audios là, je vais aussi rendre ça public. Il y a des quelques explications. On a vieux problème, mais tout le monde a, on a papa, on a les gens, on a mis les affaires, biso qui parle, biso héritier qui parle, que bon aboué. Ça, je comprends. Ça peut être la vérité. Mais de dire que moi, je sais pas, dénigrer tout ça là, c'est n'importe quoi. Pour que je gagne quoi? Ouais, vous avez raison. Pourquoi? Non, mais vraiment, dites-vous là, vous dans vos réunions là, du groupe sur les arts spiritas, vous allez mailler le roi héritier à mailler. Nous, on a fait héritier, on a perdu nini, on a gagné nini. Vraiment, ngaï. Bon, Matabo Ligambo qui t'attend, je suis Kofi Olomide, le patron de la musique congolaise. Les 2 ou 3 patrons actuels de la musique congolaise, c'était mes travailleurs, non? Vous voyez bien, il fallait faire et tout ça. Vous le savez, non? Oui. Je leur ai payé des salaires. Ah, il y en a bien le patron de la musique congolaise, hein? Ah oui? Oh, non, franchement. Héritier, on fait pour la nini. Est-ce que, on se voit dans la mission. Parce que, on a fait une émission, tu sais. C'est-à-dire, il y a un d'accord, on a eu le big lélo, net, on a JBD. Na yaki, on a pas, on a rang. Aïe, bah, ça a pété mon quai de banga. Au ça, je l'assume. Dans le domaine, je vais répéter ce que j'ai dit. On a la ligne à moi, la naïe, au Adep Sarambon. Vous voyez quand même, non? On a dit dans la minonier. Il y a Adep Sarambon. Il y a JB, Adep Sarambon. Non. Soit Adep Sarambon, on sait qu'on a combien. Là, il a va couler la pomme chinois. Franchement, non. Vous le mandez comme on en a quoi. Nous, on a la musique à Congo à Zate. Ça, la bénéfice, finalement, ça a le nez dans Zakanaï. Ça a le nez dans Zakanaï, et heureusement, il a compris. Mais on a besoin de la moitié. Oui, on sait. On a besoin de la poste, on a succès, on a
moi na derrière moi na succès mais na loba na ile na utalika boy oh musoninga ka moi si na yeto mwana na yake to ka photo pamba ba fa ba kana na bida okeke ba kiza osala rate et ko ba drame na Congo bino mo boyebi mais oui mais tolo bango kutu soki ezalaki yo na part na ye non les petits nangai petit moi je suis votre papa bino tous les longa papa na bino problème na ngi za succès au militro problème à Kofi succès aussi la tête si le na auto misaka ba remix manzima kare mais je kaka denga na cause de la terre foutadrome donc je te dis problème yango on a trop de jalousie non ma chanson préférée à la base de Milou hein ma chanson préférée pardon nalobi fabrique ça fait allons aller je là est-ce que bien on est la gang de la fabrique pour la camola vous évitez même faire arrêter la moi je peux vous le dire car bino ba spirituel c'est des na mbangu trop non la vie on a la vie photo yo kana pe muke voilà bandeko omoni TV eza radio te boyoki audio wana ba parti musuku na kati po na boyi ekoma na mato ya bana bino mo boyoki oyo Kofi alobi ezate ke batuni bazo poser ba question na plateau ton émission rien eza vraiment na téléphone azo sur na moto fait alobi ba buzo ba wana ndo moni ndeko wana afingi mabe afingi Kofi ndo Kofi azo regretter na ndenge bafingi mama na ye na ndenge da esale passe mais esale passe tendere nini po yo moto bandi ba buzo bana yo ndo moto bandi mabe wana sur le lot bito zungata na to tellement na génération ya bano ba rebo yemba parti moko bwana olingi na kabila yo dégage yo fele abokela wango nani abokela wango yo inosibunda bando comprendre te ti ozongi na laba obetaka ba featuring na inosibi ezali cause ke oui po ebeke oui na se wana na goleka mwa magoda ebetama obeta magoda esekisinga emission komoko melengi mais bande baze sanga regeni loba noko loba ndeni na loba oyo eza vrai Kofi Olomide oza na génération nini vie génération nini yoza oui olobi ke nodio atolandi oui banzembo na yo beta to banzembo na yo eleka nde sala ke succès ana tilele landaka o kaka mais elandaka ofande le mbongo na yo sina ba contrat na ndenge na yo kenda ko beta ba contrat na onde mesana le mbongo na yo po ba petana ba yo bilanga zuwa ba petana ba pecho banani ba yo kilo zuwa ba peti nini fali fere ba ko la Kofi zuwa esalinga pasi ya obena na bango Atiko Adida esalinga pasi ya vraiment ya boye eza passe pe mawa komona na génération o news tu ya bano bazobima lelo pesa bango chance na pesi kaka merci mingi na comportement to intelligence ya papa chéri Jibe Mpiana moto pamba na ndenge au répondre tel oui mon le silence est bon donc au boy nous répondre au bon nous loba ozo seka na okuto ozo sa no ba vidéo na ba live na donc ndemo mesana merci mingi vraiment papa chéri sur ozaka aboué ezala bien pour kotala déjà ali oyo to l'événement les katang ozaki rendre yo na wera tuyeba ke oui bozaka beba na meta to kolanda la CC bozaka na bino même moral famille bana donc ezaka ki batba wera bane wera memeki bana jibe na classe jibe ya les cas bazube bana wera bana na reta memba na jibe aketika bana donc bilo quand bando boulang ezaki ba aventure mais ezaki vrai c'est ça ba monsieur faut bozaka na Congo bolanda exemple ta wera na jibe bozala ba exemple bolanda donc net Kofi Olomide yo so so olanda te po yo moko ozoka moi ti le za envie parce que ba rano peut-être ne ça la rose à l'envie pour ce batiki yo isolé
na mono lingano barando so batika ki isolé peut-être moi ça soit invité mais tellement moi de lobi am que bano yo baza jalousie na yo donc eza vraiment passé vieux eza passé on a lo bakaka luko zonga mutu malgré au changer na yo te pour ba pesa ba conseil trop ba loba ba ko loba yo mo tala simati tala gauche tala droite au tali sima au tilali na combien na sima na yo bande bo bana musique Koffi Olomide na simano na nazali nyoka longo après nyoka longo nani muso azali tala kati boza so ebelete siko ba o kaka lelo ba génération ni so lelo ba wario yebi ba na ngwa lelo ba wario na ba golwa ba na moko ba teti bana wenge ku dezalaki kala maison mère ko to BCBG ezalaki ko to ya bilo mara bo fingani bo boka me lelo ko ya ko beta bakanga na nzela frappe bakangi bo beta na bo ketu ko to ya yambo a regretter bo ketu alobi apesa ko chance a obeta concert bo mais tant ko ba bêtise ko ba buzo ba comprendre que oui o changer na hôtel wata basa bano yo moko bengi bango basa bana na yo ba wata oyo ba fere ba fali bana na yo mais miche ne sika na ovie miche ne sika na yo fala le kana be mission be lawa le non wana za pena papa akumisa yo mais pour nous ozaka na rando na yo ozaka contre ye quoi na succès na ye abeta lisolo alobi ke oui bo fanda na quartier latin on tuni bango na za posa sa album ya tombola musa pe bele babanga ka me ya tombola ngana osala olobi osala na mbongo nini mais fala répondre non osala tina ndenge fala beta rabord wana lelo azawapi ils avaient fier pour na yo vie alors biso tolobara mingi te tozo singa pardon na ba propos ya bodio toyoki tobenga pe ndeko afingi mama na yo yepe alobi so yo singi pardon te même muto bandaki yepe ozonga singa pardon merci na bandeko ne suna baboni na biso yo mutu na no s'abonner te s'abonner massivement na Gemidor TV pour awa actualité et ratakate awa actualité ratakate nyoso awa ekotaka tourbillon na actualité tout awa na Gemidor TV topesaka ngo deke kwei deke makambo oyo ekoti na mboka awa na Gemidor borozwa ngo yo ndeko o partager na nos vidéos te zo ba vidéo ya Gemidor TV zo ba vidéo ni sto na kati banda ko partager ndeko alanda ki be info o eleka ki lobiti wa eleka lelo partager ba émission oyo et qui sala biso bien vraiment na pesi merci na papa de Nzinga Nzambe a continuer toujours ko batela bino sa Gemidor TV mbebiso oyo to yebanite sa mama bita mbebiso oyo to yebanite na Gemidor TV to pesi vraiment ba merci mingi na ba nesika biso bino Nzambe a continuer toujours ko batela to ko bomba bino soki Nzambe abateli biso to komona na lisusu mikolo ezali koya na pesi merci na mulumba na Dambena na pesi mbote na Cedric Muyanga na pesi mbote na ingénieur Kimbeni na pesi mbote na Gadi Kabasele petit na moko ya kati ya tango ya makila na pesi mbote na moke na pesi mbote na Frank Ilunga Moyaya na pesi mbote na international na pesi mbote na yanga bandeko pe baninga na nga nyonso to oyo misusu na bosani kombo boleke bele prochainement na numéro mususu ya sika tokobwa kabino to ba dédicace na bino bokozwa nga na bino na yebi ke tokokuta mukolo lobi mais avant to kabwana to ye na système oyo bola na no vidéo du jour oyo esekisa bino na bandako
Merci Nabandi et sekisi batunyos tu o bolandi vidéo na ndako et sekisi papa sekisi maman et sekisi bino bande konyos tu vraiment ezaka na Gemidor TV nde mutu et puis ça va ba joie pe ko seka ya boye soki na Gemidor te vraiment ba stress et les alebele na ba chaîne o ya bango ya kuna na ya ban ndoki nyos tu o tozali komona ngana bino tokutani mokolo ya lobi bye bye.